ngam nazaki na général Kasso mais ba biloko to faire découvrir mokili misala ya mokonzi mboka eboti jalousie envers général Kasso ngol ba bato motema mabe balinga te pona bango baka fatia sala ke loko te sikoyo bake ko manipuler ba recruit que on ndenge zana mbongo na bile zana Kinshasa fallait que fallait pas besoin ba pesa bino mukolo ya le 31 mars pendant que toujours c'est la match à coupe du monde ba Sénégal ba bimisi des ordres dans centre surtout que groupe ya ba o ba uta ba yaki sika ba uti ba bandi ya sika ba kulina sika ba utaki kasumbaleza ba utaki Lubumbashi bobo sanate ndambo bazaki ba mubundo pe bazalaki kuna bazana ba recruit recruit ba futaka était partout mais kuna ba manipuler ba bombela ki binombo alors ba bimisi mubudu des ordres parmi bango les ana ba bandi musu basala ba bandi mais armé Mbote ba congolais à bonne qualité partout dans le monde de place Bozali ngai nazane c'est mon makasi pour retrouver bino sou mukolo lelo na remercier déjà d'abord la grande équipe Tindika télévision et ça wana na maboko na bino place bazo pe c'est ba vraie formation parce que manipulation dans le côté il est kini mbote na yo kapa ya mbote na yo le fait qu'ils sont même mbote na ba maman nyoso commencer par maman Yohan maman Inej maman Sharon nini leki na kanya makasi c'est ngai nde na uteki kanya makasi c'est ngai ngam nazaki na général Kasso mais ba biloko to faire découvrir mokili misala ya mokonzi mboka eboti jalousie envers général Kasso ngol pa bato motema mabe balinga te pona bango baka fatia sala ke loko te sikoyo bake ko manipuler ba recruit que on ndenge zana mbongo na bile zana Kinshasa fallait pas besoin ba pesa bino mukolo ya le 31 mars pendant que toujours c'est la match à coupe du monde ba Sénégal ba bimisi des ordres dans centre surtout que groupe ya ba o ba uta ba yaki sika ba uti ba bandi ya sika ba kulina ya sika ba utaki kasumbaleza ba utaki Lubumbashi bobo sanate ndambo bazaki ba mubundo pe bazalaki kuna bazana ba recruit ba futaka était partout mais kuna bango ba manipuler bango ba bombela ki binombo alors ba bimisi mubudu des ordres parmi bango les ana ba bandi musu basala ba bandi mais armé musu ba bandi ba kuluna ba boto na ba pembe minduki babanda kobeta na minduki wana o mingi bazoki des signes graves baza mené dans l'hôpital et le général Kassongo était à la hauteur kuna eza centre paramilitaire bato bapesa ba instruction na bato yo basala la sécurité mingi eza ba peine alors les choses se sont dégénérées l'un des commanditaires déjà a maîtrisé à sa littoral militaire oyo ba msusu banquette eza en cours pour que discipline na loyauté na honneur et zonga alors ba réécrire on a surtout recommandé quand la général mon lieutenant général Kassongo Kabwit avec tout le respect que je vous dois un nouveau réécrit ba kozala na ba téléphone donc c'est pas téléphone Android il faut boto la ba tala buzo ba basali parce que ba bâtisseur to yaki tomoni o ba c'est sa formation na niveau basage à laver cerveau basage à ba bâtisseur et ne peuvent pas agir comme ça alors ba oyo faut boto la ba téléphone et ça qui est le ya malamu te et le nous condamnons ça avec le dernier énergie toutefois to retiens bino communiquer officier de la service national au boyo capé pour mini bon débatté maintenant quand même votre humble serviteur Saint-Thomas le col na kinaki sur les lieux na kutaki na kina général to sololi bolanda masolo to sololi na général Léon Munzadi et alors nkumu vient na batumba collège maman Laurence Nicolette moi c'est à pembe le parfait de bon odeur et ça la bino bien kapaya tindika biso bamona Saint-Thomas na général. Avec Fati Béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Béton à 100%. CG Augustin Kabouya, Guy Merci Aéro National, Dr Etienne Kisekedi pour tout. Jean Mobiemé, Hypogré. Soutenons Fati Béton, donnons-lui le temps. Depuis le temps qu'il a fait, qu'il y a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président, Fumukimbangu prophétisa. Fils de l'héros Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il a
allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis des temps qu'il avait, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimba nous prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur. Cliff Mayamba, Internet, Sifil, Papoli. Soutenons tous les, donnons-lui les temps. Depuis les temps qu'il a vécu, qui a plusieurs réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Le 5e président, Fumukimba nous prophétisa. Fils de l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, main dans la main, reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent Fatih Béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi bâtisseur de la nation, notre serment. Moi, bâtisseur de la nation, formé à l'idéal du service national pour revêtir le nouveau caractère national congolais, conscient de la nécessité et de l'urgence de contribuer à la reconstruction et au développement de mon pays, mis par l'ardeur de servir et de défendre ma patrie, ses idéaux et ses intérêts supérieurs, face à mon destin et à celui de tous les peuples congolais. Je m'engage, 1. Placer Dieu au-dessus de toutes choses, aimer mon pays, ses dirigeants et tous mes concitoyens. 2. Incarner le nationalisme, le patriotisme et l'idéal démocratique du Congo, l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Défendre les intérêts supérieurs de la nation et contribuer au bien-être collectif. Respecter les lois de la République démocratique du Congo. M'acquitter de mes devoirs et obligations civiles. Mbote balandia yokani monani ya Congo mobimba lelo yokani monani memi biso na province ya Olomami mingi penda na kanya makasi se yangwana lelo tozali na yemoko commandant service national à la personne ya lieutenant général Kasongo Kabwiki aza ko expliquer biso historique na détail na vision nyonso oyo mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesi epai na ye pe akolanda vision wana avec justesse. Mbote mon général. Mbote. En tout cas la tonne. On a tiré qui on a élevage Hollandi tiawa. Oui oui, ah sikoyo lelo na monio vraiment officiellement nazana ya receper mais batu bazo landa biso na lingaki penda aweza sérieux ngambo na santé na sérieux mais lieutenant général présentation et puis tokoti na historique tokei na la réalisation et puis toquer la vision et vous allez important mais d'abord brève présentation et vous allez malamu mingi pour la baimboka. Ngai nazali lieutenant général Kasongo Kabwiki Jean-Pierre, commandant service national. Matondo. Pour ma petite présentation, oui. Naza membre des forces armées donc militaire depuis plus ou moins 30 ans, depuis 97. Na kota na armée, na banda na grade ya C après formation na académie, sous-lieutenant, na matin comme lieutenant, capitaine, major, na colonel, colonel full, gérant de brigade, gérant major et le lieutenant général. Na sauté le remonté Alors na koti na service national na 2018. Na commis commandant service national. La carrière nanga na leka na ba service belé. Na banda na garde présidentielle. Garde présidentielle na tango ya Mzee Laurent Désiré Kabila na zaki kuna na garde présidentielle. Na travaillé puis na bureau ya présidence, maison militaire à l'époque. Na travaillé na ministère de la défense, na travaillé na état-major général,
on a travaillé dans la force terrestre, on a travaillé tout le ministère intérieur. Dans la commission, ils ont le ministère intérieur, défense, tout ça. On a travaillé beaucoup, on a travaillé dans le service national. On a travaillé dans le Bissike Belé pour que nous se retrouvions aujourd'hui dans le service national. Nous allons depuis 2018. Nous avons dit que nous avons Tiango, ils ont dit que nous avons Zamba Sungi, tout le monde dit Mouké, nous avons Mboka Sikaye, avec un gaz, nous avons dit gaz. Et nous avons un gaz, tant que nous avons décidé qu'on ne peut pas moyen. Si nous avons pas moyen, chaque année, nous avons une union sur Tosali, dans la période où le président Félix a continué à considérer Tosali. Oyo sozomona ebanda ko exister les sous des services etikala kaka kombo musala ezalaki lisusu te ye moto na musiango pe awa zotindi kango kembe lisusu boso le tout en 2026 hein to tango to koma na 2028 oye mema nakasi sokubunga iko zala kaka awa te to koma pe bisika mususu komona ke aye aza asiatie kaka lokolo na accélérateur tozomata kaka komata. Merci Migi pour la présentation peu brève historique et sali batebele bazolanda biso bien mais nabi que tozali na kanya makase mais place tozali tozomona ba bâtisse ya kitoko tozawapi place tozali ezaka na kanya makase mais na kati ya bilanga soki otali gauche droite nord sud ezaka na kati ya bilanga place oyo tozana Mandala cité ya sika tozotonga ko tozosila kala mingi te 2-3 semaines ici nyonso kala ezaki village parce que kombo to benyango Mandala city pona nini bato bazana mwa confusion bazokanisa ki non to ezali banga kombo wa motute Mandala city village oyo ezaki na chef de village nango biso ezaki na bilanga pembeni mais ezaki na village mona tozana na ba intérieur kombo wa chef de village awa kombo na ezaki Mandala nde to négocier na eto ebisiki biso to lingi to tongao to déplacer bango to tie bango place mosusu pour que, en hommage, il y a beaucoup de attiqué les espaces à déplacer le village Mobimba. Donc, il y a un Mandala City. De Sikaoyo. Les Sikaoyo, tu peux organiser des événements, des réunions, tu peux faire des pailles, des professeurs à l'université, des discussions pour l'agriculture et l'élevage, même psychologie à Bana. Pour améliorer par exemple l'encadrement à Bana Nabiso. Tu peux discuter en Gwawa, tu peux discuter variété nini ya masango tukutia na bilanga. Variété nini ya soya, variété nini ya madesu. Au lieu de discuter kango na ba ville, na ba Kinshasa, aussi la ti cravate, OK kuna. Ça passe pour comprendre. Ce qui tu discuter awa na salle kuna, to moni que non, to kende ko vérifier. Yo ana nanga biso to lati botine jaune oyo, to koti na bilanga. Total balona kandenge nini pona nini boy bon OK tokei tolonaki toye kotala siko 3 mois après ou bien 1 mois après école nini donc nous sommes en train de vivre l'expérimentation pe tozolanda musala na biso maleme malé c'est ça la vraie agriculture c'est ça le vrai élevage et ça kaka on a te biso tozolinga to préparer ba centre na biso nyonso za ka bongo yo kozala na makanisi na Kinshasa le bi monjera na ligne na pesa makanisi to kotanga na Kinshasa te okoyao na biso bokende ko ne pas bana déceler tala makamonini omoni ke togo bongisa OK kuno sali une semaine ozola na bango oko comprendre bango malamu petango koyana makanisi kozala bien adapté ke kaka ya Kinshasa c'est pourquoi moni na ville bato belé wanda ko critiquer biso mingi ke tozozwa bana bato toke ko buma bango tozonyokola bango wanda ko critiquer biso mingi to banda ko lo bango mikolo nyonso ke ordre biso tozwa ki kote pa mokonzi ya mboka eza konyokola bana te baza bana mboka baza bana na biso baleki na biso mission o tozwaki ezaki to ya ko former bango to encadrer bango bayikola musala pe to intégrer bango na société bamususu bakenda ti koloba ono babomi soki 300 yo boko yebi Kinshasa donc nyonso wana kobebisa kaka image ya l'État kobebisa kaka image ya l'État mais lelo bino bozali awa tokolinga mikolo koya bato ebele bayaka bayeko visiter bayeko tala namoni ke mikolo polémique ezali susute hein c'est comme si bandimi ndeti ka yo ndenge ndimi c'est yo posa ki pe muto atembe ya kosaka na te kutu tango na nazali awa
tant na moni banda ko yonga abi soki na bisi soki général ayebisi batu bisika tozate batu bakoki ko ko kanisa ke tozana ko moko ya Kinshasa bien bâti soit dans ma campagne de fallait et nzokande zali misala ya ba bâtisseur mais bamoni on a botine jour oui ngamoko transformer tout à fait mais mon lieutenant général okoki ko yebisa biso sikoyo na étape place yo zwela ki service na moya lelo ba réalisation ezali ndengeni nezali boni pe bisikani tango nga na zui service national tout ça qui na tracteur kanga mibale na ekokuta tracteur mibale ekufa nde tozui ba moteur wana topanzi yango nyonso tosangisi komi moteur moko tokomi na tracteur moko c'est qu'on appelle la cannibalisation pas de carburant pas de ciment histoire eza molai parce que vous en attendez ngité mokolo moko ya tofandi tokomi kobetela bino masolo ça va beaucoup vous édifier tobandi wana tozobuna maleme mais toye kokoma na niveau moko tokutani na mokonzi ya mboka président de la république alobi no musala oyo fo coup de gaz apesi yango gaz nde sikoyo okomi komona na service national batracteur ya dernière génération toza nango basemoir bamatériel ya dégénération bacamion okamwe ndenge oyo komuna komona nga nazotambola na prado awa prado mpe ezali kalata motuka moko ezalaki te bakamion ezali tala bange ya ndenge na ndenge ezali tokomi kosala meme babalabala toélargir bilanga bamoyen bakomi kopesa biso salaire babongisi salaire awa okolala courant ezali mai ya pio ezali climatisation ezali bilanga ezo ya monene bana tozoforme bango azolata teni azolia alali bien monike makambo nyonso wana tokutaki service azalaki na se baréalisation eza ebele il faut oya mokolo moko tobandi koexplike yo moko na moko kanyama na histoire ya kanyama parce que belge moto abandi na kanyama kasesi na 1952 nde afungoli bilanga oyo donc yamonaki déjà ke kuna mabele ya bien ezali aye kofungola bilanga oyo okay. C'est ce qui fait qu'en 1957 roi de Belge ayaki pe awa kotala bilanga mais na apogée c'est-à-dire na tango oyo babelge bakomaki mpenza makasi na bilanga babanda kosalanga bango kaka 1250 1300 hectares siko tunanga nini biso tokomi na combien d'hectares bokomi na combien d'hectares question nozalaki nango te ça fait partie de ma réalisation oui tozana 10 000 hectares wow. bilanga oyo yo kotambola makolo te okokufela kaka kuna na kati parce que okolemba moyen obima eza te toyekutaka ebembe na yo kuna eza tellement monene tala eza perte de vue oui kotala boye do jusqu'à l'infini okosuka da suka te bino tia bino bosi bomoni kaka 20% nano bovisite mpenza nyonso te parce que déjà lobi namonaki mwa fatigue ekotelaki yo mais lelo il faut tokende kota kuna bilanga otambola oui lelo énergie ezali énergie oui énergie ezali donc ba réalisation eza ebele en dehors ya centre oyo moni place tozoforme bana ebanda koexiste te kombo nango centre d'encadrement et d'instruction Félix Antoine Tshisekedi ye moto apesi biso mbongo mpo tosala yango centre mobile na mboka oyo mpo omona ke centre même ya formation militaire même ebele eza kaka oyo babelge batika oyo eza ya sika mokonzi ya mboka moto asali yango toza na baferme mosusu mpe bisika ebele dans les grands Kasai toza na baferme na Congo central toza na baferme dans les grands Katanga toza na baferme mais en dehors de ça pembeni awa soki otamboli tozokende kuna ozomona usine tosala usine ya monene un complexe industriel baprocessus ebele séchage ya masango konika masango kosala basemoule biloko kolia banyama biloko ebele tozokende tosala lelo service aso akomi na batrain nango train tala kaka na esprit na yo o basoda baza na train biso mpe toza na train biso ekendaka balubumbashi ekendaka bakolwezi ekendaka bakananga ekendaka bailebo bisika nyonso na ezokende mpe batrain wana bato nde bazokumba yango bana oyo bazalaki kala bakuluna toforme bango awa toponi kati na bango bao bazalaki quand même na bamwa aptitude technique totindi bango na Afrique du Sud bake koforme bango bazongi bazokumba batrain okay. Pour la première fois na mboka oyo omoni moto azokumba train ya mwasi pour la première fois kende otuna na Onatra kende otuna na SNCC basalaka te kaka na service banda to makambo eza ebele ba usine ya teni tozosala totongi ba école ebele makambo eza ebele il faut
un jour parce que lelo na moni oza likolo mokolo ozwa temps yaka tofandisa yo toteya yo tokorépondre na baquestion na yo te tokoteya nde yo vraiment voilà. matondo mingi alors lelo na moya lelo tokokoloba ke service national sur les 26 provinces baza na kati ya baprovince boni et puis en perspective est-ce que baza kokonte lobi nango bazala na baprovince nyonso 26 objectif eza yango wana mpe bainstruction oyo tozwi tooti kozwa ne oyo epa mokonzi ya mboka c'est qu'on travaille pour que service national ezala na baprovince nyonso toza déjà dans quelques 6 provinces mais ekoki kaka te toza na 26 provinces malembe tozokende kose déployer partout tosala makambo ya minene l'émission toza nango ya service national. Alors babatisseur bazaki banse kuluna baza transformer lelo mingi basilisi pe baformation bayekoli badomaine kilikili mais oyo misusu peut-être basengaka batikala na service national mais oyo balukaka bakende kosepanir bamesure d'encadrement to ya suivi nini ezalaka mpo komona mosusu akei kotakendaki ake asuki arbiaso vi na ye lisusu ya kala na baka wana bamécanisme nini eza prévu. Biso, nous sommes un service paramilitaire. Nous avons un service très bien organisé. Ok. Pour te dire quoi, on va silis la formation. Ce qui va silis, ce n'est pas que tout le monde va ngulungu. Bâtir un service national. Ok. Organisé en bataillon, ceux qui ont déployé dans la ville telle. Biso nde moto tozo déployer bango. Ako kende mo côté. Ok. Tozui, to tient un moyen de transport. Kende na Mbujimayi akomi na Mbujimayi tokotika ye na balabala te tosi tobongisi za place ya kolala ndenge ake Mbujimayi ekuti déjà place ya kolala ndenge ake Mbujimayi ekuti place biloko ya kolia l'état apesi place ya kolala je dis bien chaque jour bazopesa ye biloko ya kolia chaque jour soki abeli bake kosoigne ye chaque fin du mois azwi peli futi azwi salaire mais baza mpe na bakomanda na bango. Donc, Azakaka sous-commandement, ici, la ligne a précisé. Ok. Au moment où il a un service national, il y a déjà des gens qui ont soumis la discipline militaire. Ce que ça ce n'est pas que oh, parquet, ceux qui parquet, pas civil, ceux qui ont grande instance, ils ont auditorat. Ok. Parce que les effets militaires sont dans les autres. Dengue bango ozomona bango wana. Ceux qui a sali mbeba abundi na mutu. A sali eloko mabe. Akokende na tribunal la juridiction civile te. Akokende na ba juridiction militaire. Yango ndeko sambisa ye. Omoni ememi mingi azala keba. Pour savoir que azo la sali mabe yaza comme militaire. Les autres tinda yaza la mingi na bokebi. Ok. Atambola na règlement militaire, na discipline militaire. Ce que bise okumanda olala wa, akola mukata ke ndolala na coin. Ce que sali yango a violé consigne. Ce qui a violé règlement militaire. Bakokangaye, akozo etumbu. En tout cas. Non ba auto déployer ba kendra bisika mosusu, baza toujours sous l'encadrement du service national. Baza toujours sous mon commandement. C'est vrai, statut est changé mouké, wana zaki recrue, azaki azo encadré. Azana droit ya makambo ebele te azana ngo droit te metango asilisi formation azongeli ndambo ya ba droit na ye c'est-à-dire quoi akobala akoza na mwana sipoko moni ebele babali lelo baza bakomi na basi bakomi na bana comme papa pe bawo ya basi bazwi pe mibali parfois komona bâtisseur na bâtisseuse ensemble balani tant mosusu bâtisseur na civil comme ce bâtisseuse na civil on va zongeli adura na bango ndambo to kotaki bango matondo mingi ba domaine nyonso o ezali belé o lelo bana baza kozwa formation est-ce que ezalaki inspiration na yo bien ezouta quelque part ngai nazali commandant service national mais likolo na ngai nazana commandant suprême chef de l'état okay. Yende makambo ebele ba ordre zote pa na ye faites-moi ça au moni cité oyo ba collaborateur nanga ba yebi ba ko se rappeler tango mokozi mboka lié pour la première fois na Makasisi afandi pas le mais non mais place ça bien il faut organiser place moko to komanda ya ko sala ba réunion à vos excellences
yango tosala biso tozo-exécuter bamission tozozwa kuta epa na ye. Amen. Ngai nako-invente te vision ya service national ye moto aza nango apesi nga ndambo ya vision kende ko-exécuter ngai na-exécuter. Donc lokumu nyonso ifo ezonga nde epa commandant suprême biso toza ba-exécutant parce que soki namoni yo ozokumisa o major Isaac nakokanga ye yaza kaka exécutant ngai nakomikumisa te ke o ngai nasali te ngai nazosala eloko te ye nde azosala biso tozo-exécuter bamission tozwi kote epa na ye. Tu comprends la différence? Et yokale monani mon lieutenant général, alors en perspective eloni tokozela makambo ya bien service national plan quinquennal nango ezali ete bacentre ebele efungwama ane oyo tokomema yo tokoma ba novembre décembre tokomema yo na ferme na biso ya sika tozofungola na Congo central na Nkundi na territoire ya Lozi okamwa d'ici 2-3 ans na ferme wana okamwa yo nde nazomona yo kokima kaka mosala na yo yako service yokani monani matondo mingi mokonzi na ngai na sepeli mon lieutenant général en tout cas na zongi parce que na minute naza na système ya boye. Merci. Jokande ba variété ya ba masango nyoso bozali komona wa ezali œuvre ingénieur bandaki yango ya liboso ingénieur agronome Mwamba Kankinga yende azali penza ko expliquer biso ba variété parce que tout monde a masango akanya makasese nzokande za ba variété kili to landaye bongo to sukisa ngai na bino. Miye niko njina yangu niko Mwamba Kankinda. Niko ingénieur technicien agronome. Option agronomie générale. Niko hapa depuis création ya service national. Depuis 97-98 tuko hapa. Tulianza mbele kwanza hii mashamba hii. Première campagne tunafanya 1000 hectares. Tunaangalia production yayo, ça nous a beaucoup encouragé. En deuxième année, tunafanya 800 hectares. À partir maintenant ya deuxième année ile production inaanza kushuka, inashuka zaidi. Na inafika vraiment musei moya ya chini kabisa. Mais en 2018-2019, la nomination ya Général Wetu Kasongo à la tête du service national. Akafika hapa, première campagne, tunafanya naye nani 235 hectares. Bon, tunangalia, ça va. La deuxième année, tunaenda mu 1000 hectares. Pale tunaenda 1000 hectares, tunaanza kupandisha pole pole. Et à partir ya hii année ya 2024, 2025, 2026, on a réalisé 10 000 hectares. Mu 10 000 hectares, tuko na masekteri mbili. Kuko secteur est, ni hapa Kasese tuko. Kuko secteur ouest, ni kule kote ya Sakadi, kule ni site mupya tulipata lors ya son excellence monsieur le président de la République adi tukabula kule. Alors kule tunafanya 2000 hectares. Donc au total tuko na 10 000 hectares pour cette campagne. Même ma vision yetu iko naenda mbele. Nous avons un objectif à atteindre même plus de 20 000 hectares. Tuanze na général. Alors tunaanza constater crise ya muhinji hata hapa localement. À un certain moment, tunaanza kutafuta minji ya kutafuta. Alors, hii zone ou bien zone ou bien territoire, ilikuwa beaucoup envahi na ma province mbili. Kasai Orient, Kasai, les deux Kasai. Alors, kulikuwa carence mo munene sana. Aka tunaita kwetu ka petit saut. Tunaita kameka au kambeketi. Ka 2,5 kg. Kadaanza kwenda jusque 10 000, même 20 000. Alors, il y a matata. Mais ça pas avec le service national. Les deux Kasai, on a inondé na minjetu. Alors, c'est ainsi que, en tout cas, nous commençons à répondre aux besoins alimentaires de la population. Alors, à partir de ma variété mbili.
tuko na Sidco, tuko na Pannar. Sidco ni hybride ili inatoka Mozambique. Pannar ni hybride ili inatoka Afrique du Sud. C'est ainsi que tuko naona kama unasema nous en tant que technicien na ekipi niko na ya ba technicien mutopatie muinji. Jo mimi natosha muinji, mimi nakupatia hii muinji. Hii ni Pannar. Pannar. Hata kama tuko Afrique du Sud, utaona muinji panaitosha hivi. Pannar. Mablock ingine tafika mablock ya Sidco. Tunatosha muinji ya Sidco, hii muinji ya Sidco. C'est ainsi que bantu wengine de loin ou de près balikuwa na confusion. Oh non, hii minji ya Pannar, oh ni ya Afrique du Sud, oh hii minji ya Sidco, ni ya Mozambique, ndio mulu wanauzaka. Non, nous sommes des producteurs. Nous sommes des techniciens. Ah, pour nous, c'est un technicien agronome. Nous sommes les producteurs de maïs. Alors, ça actuellement, actuellement, quand on regarde hivi, on a différencié. Mais, wakati il y a pleine végétation, et surtout, moment il y a floraison, pas qu'on a chanona, kuku Pannar, il y a mweupe, ma fleur ça mweupe, et Sidco, bon, il a quoi un peu foncé. Alors vous allez voir, il est foncé, un peu café, il y a mweupe, on dit ça c'est Pannar, ça c'est Sidco. Ça veut dire que nous distinguons maintenant par les carottes. On a distingué, distinction, il n'est pas un épi moïf, mais on distingue ça par le poids. Donc nous produisons la qualité et la quantité. Alors les Pannar pèsent beaucoup par rapport au Sidco. Sidco nayo, il a pesé moins que les Pannar. Bon, vis-à-vis maintenant de la masse ya production. Donc, c'est le Sidco qu'on a l'état masse ya mingi. Tandis que Pannar est qu'on a l'état masse quoi inférieure par rapport à Sidco. Donc, nous produisons à la fois la qualité et la quantité. Alors, cette appréciation s'est fait mieux qu'on puisse y avoir. Asem ni kabunga kaloko, déjà na pate yangu ya bien. Ya solo bozaki belé, en tout cas toyaki pambate kanya makase c'est to découvrir tomoni ya mike na ya minene ezalaki pona bolamu mingi ya bino baimboka batoyo mingi bazaki kolobake mokonza mboka asala ke lokote yango mbomoni ngai na yaki awa to landela to mona to palpe yango na tokomi na suka totoni bino botoni ndenge bozaki belé mingi penda la grande équipe ya eyokani monani o baza ko sala pe ko zalisa komoni